discussion, nous tous, finalement, et je dis bien nous tous, l'histoire rendra compte, on était plus ou moins en train de supplier Tshisekedi. Parce que du point de vue de l'ancrage du peuple, ne nous cachons pas les vérités, il était plus ou moins mieux positionné, tout le monde était unanime là-dessus. Deuxièmement, du point de vue de sa clientèle politique, il a une clientèle beaucoup plus engagée, plus virulente, je dirais même assez religieuse. Malheureusement, Tshisekedi n'était pas, et il nous le disait, c'était un garçon correct, il nous a dit qu'il ne peut pas porter les projets qui consistent à lutter contre la machine jusqu'au bout. Ici, qui ne peuvent pas justifier leur richesse. Ça se voit au vu aussi de tout le monde. Ici, en Europe, je le sais, si on voit que votre train de vie est très élevé, on regarde, on viendra voir par rapport à ce que vous faites, on va voir comment est-ce que vous soutenez ce train de vie. Ok? Aujourd'hui, chez nous, ici, vous avez suivi, il y a un député provincial de Kinshasa qui avait brandi comment dire, les villas de M. Mobutu à un moment donné. Ok? Personne n'a rien fait. Normalement, le procureur général de la République devait se saisir de ce dossier, mais si c'était un opposant, il aurait fait. Que deviendra M. Kabila? M. Kabila est citoyen congolais. Il a sa place ici au Congo. Il fera ce qu'il voudra. Où je prends la parole pour la première fois devant les conseils de sécurité, je garde en mémoire la date historique du 24 janvier 2000, où son Excellence le Président M. Laurent Désiré Kabila, se fondant sur la résolution 1234 du 9 avril 1999. Les maîtres mots chez nous, s'il n'y a pas de revanche, il faut savoir que nous avons pardonné. Parce que nous sommes des chrétiens. Et les deux premières valeurs des chrétiens, c'est un, l'amour, deux, le pardon. Moi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, je dédie solennellement en ce jour la République démocratique du Congo entre tes mains, ô Éternel notre Dieu. Et soumets ma nation tout entière à ton autorité suprême. Assis-toi sur le trône de ce pays et règne en maître absolu. Sois le roi du Congo et prends la place qui t'est due. En ma qualité d'autorité spirituelle, selon qu'il est écrit, toute autorité vient de Dieu, et en professant ma foi comme enfant de Dieu, j'annule toutes les paroles négatives qui ont été prononcées sur ce pays. J'annule toutes les malédictions, quelle que soit leur provenance, et je déclare que les ténèbres ne régneront plus jamais sur la RDC. Le Zaïre dans sa diversité, et Ningi Koloba, Outina au Zaïre, Outina Kiv, Outina Chab, la Kassai orientale, Kassai occidentale, Bandundu, Bazaïr, Équateur, au Botama na Kinshasa, aux Alinani, aux Ali Zaïrois. Au Longui na Kinshasa, au Kaina Équateur, aux Aïna Mbokanayo. Longui na Ozaï, au Kaina Bazaï, aux Aïna Mbokanayo. Baoyo balingi lisusu kotia biso na makambo ya tribalisme, bolobela bango bino jeunesse, non. Pena okaki, mokonzi na bino a répété makambo ngana lobaka non, ilingi koloba N-O-N. Nyen. Tolingi nini, nyen. Tolingi Zaïre liboke moko. Lisanga moko. Tatabo. Moko. Mamabo. Moko. Ekolobo. Moko. Partibo. Moko. Bokonzibo. Moko.
et bienvenue sur cleboaoriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. 5 minutes, il y a les lots. Tozali naba Sige Ebele. Ndenka tozalaka nango na 5 minutes, mais déjà nazali ko apprendre bino que 5 minutes et se déplacer qui tozali vraiment na kati ya ville ya Bruxelles. Tozali donc na Belgique, donc 5 minutes à lelo ezali ko tournament na kati ya Paris, tozali na Bruxelles na kanisi bozali ko mona na benser que tozali penza na kati ya lola. Donc base nyo surtout oyo bazalaka na kati ya lola balingi ba vivre 5 minutes boye ba ke tozali na kati ya mabele na bino. Donc 5 minutes ya lelo tokozongela makambo mukie ya gouvernement lisusu te tolingi ka toyebisa peuple congolais que dossier ya gouvernement ezali clos. Donc tokoki kolobela susu gouvernement te. Donc gouvernement c'est salami sikoyo batu oyo bazali kuna tozali kozela basala musala parce que boyebi ke bango bakozala ba wumbu ya peuple ezali ba gouvernement o te na l'heure ya Kanambe o ezali gouvernement o ya Ilunga ezali premier gouvernement o esalami na Félix Antoine Tshisekedi parce que bino moko bomoni que Félix Antoine Tshisekedi mutapesi ba kombo ya batu oyo ba koti na kati ya gouvernement ezala bato yo ya FCC batu oyo ya FCC Félix Antoine Tshisekedi muto apesi batu ya bien oyo basala mabete parce que boka nsate ke Kanambe muto apesi ba kombo Kanambe apesaki ba kombo ba Mova apesaki ba kombo ba Bochap ba longola kiango na Félix Antoine Tshisekedi. Donc sikoyo na lingi na yebisa bino parce que peuple congolais a komi ko polémiquer na makambo oyo il fallait pe asa la polémique na lingi na yebisa bino na bandeli toyo ki ba nungu et puis ba mauvaise langue oyo bazali kolobake o Kanambe abengisaki ba ministre na ye kuna na Kingakati na lingi na yebisa bino Kanambe azali autorité morale ya parti na ye na FCC na ye na PPRD soka abengisi batu na ye abengisi na compte na ye ya bango ya Kingakati mais tuzoka ba mauvaise langue bazali kolobake o abengisi bango po apesa bango ba directif ke ndenge bakei kuna na gouvernement soki ba yebisi bango likambo il faut batu na ye mais nakanisi peuple congolais tozali normal ou be toza normal te peuple congolais nakanisi mitu na biso ezali lisusu malamu te. Donc avant que tuna loba na lingi na lakisa bino bomona mukonzi ya PPRD tango ayambi ba ministre boyoka oye moko ayebisi ba ministre avant na tia bino boyoka azalaki clair alobi na ba ministre na bato tout ba koti gouvernement FCC bo yeba ko sala la part des choses. Kanambe azali autorité morale na biso président de la République ya mboka oyo azali Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tout le monde est d'accord. Ndengi bokei kuna mibeko oyo bokotosa ezali ya Félix Antoine Tshisekedi président de la République ezali mibeko ya Kanambe te parce que Kanambe aza président de la République te azali nde autorité morale na biso bino na tcheli bino parce que boyebi ke na 5 minutes biso to salaka toujours likambuso to lobi to tchaka preuve nazali ko yokisa bino moko bolanda oyo alobaki na ba ministre na ye ya FCC oyo bakoti na kati ya gouvernement bino moko bolanda na ba image. Pas de danse, une euphorie générale, c'est une ambiance électrique qui a régné ce mardi 27 août 2019 au siège du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD au cours de la cérémonie de présentation des membres du gouvernement de ces partis, y compris les alliés, dont Thomas Louakalo Senjola, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Devant les organes des bases et centraux de ces partis, le secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Chadari, entouré des cadres du PPRD, parmi lesquels Janine Mabunda Lioko, Aubin Mina Kunjala Njoko, Henri Movasakani et tant d'autres, a prodigué quelques conseils aux nouveaux membres du gouvernement en rapport avec le sérieux dans le travail et prendre conscience de l'immensité de la tâche leur confiée. Messieurs les ministres, vous allez travailler pour l'intérêt de la République. Vous allez travailler pour l'intérêt du peuple congolais. Amen. Posant la chef de politique et Kabila, Tshisekedi Azad, notre président de la République. Amen. Posant la chef de politique et Kabila, Tshisekedi Azad, notre président de la République. Amen. Posant la chef de politique et Kabila, Tshisekedi Azad, notre président de la République. Vous devez les respecter.
Ces nouveaux acteurs ont par la bouche du vice-premier ministre en charge de la justice et garde des Sceaux, Maître Célestin Tundaya Kassende, remercié le président national Joseph Kabila Kabange, les négociateurs du Front commun pour le Congo et leur secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Chadari pour tant des sacrifices durant des longs mois de négociations. Pour nous, on peut beau parler, mais notre objectif, c'est qu'un jour, le PPRD gouverne, dirige réellement ces pays. Il s'y est de souligner que le PPRD, première force du Front commun pour le Congo, en termes de représentativité, compte 16 ministres, un allié du regroupement CDU et entendent accompagner l'action du gouvernement Ilunkamba. Donc, binomo boitolanda, lobby na kanisi na bango mo ba mova ba comment comprendre que président de la République Azali Félix Antoine Tshisekedi donc bango moko ba komi ko changer langage dès to bande ko lobaka ke na kana biso ba ko mesana pe ba ko mesana na yango binomo zo mona ke liboso mova ba bande ko teni ba langage ba comprendre que Moutazo dirigeant Mbogezali Félix Antoine Tshisekedi yé Moutako kumbela masolo donc il faut ba mesana boyoki message yé moko lobby autorité morale na biso ezali Kanambe za autorité morale pour la FCC mais président de la République ezali Félix Antoine Tshisekedi Tshilo Mondengi Bokekuna il faut boto saye na makamunyo surtout à Koloba et puis boye bake bokei ko sale la peuple bokei ko sale la kimuyibi ya Kanambete. Monsieur le ministre, vous allez travailler pour l'intérêt de la République. Amen. Vous allez travailler pour l'intérêt du peuple congolais. Amen. Posant la chef de la politique et Kabila, Tshisekedi Azad, notre président de la République. Vous devez les respecter. Nakanisi, tout le monde est d'accord. Donc, Makamba gouvernement Togolobele Yango li sousouté parce que to si Tolobele Yango siko tozozila musala et banda et puis pe musala et ko salema. Nalingi na yebisa bino boye ba libela ke ba ministre ba kei kuna bakei po na ko salela peuple bakei teke po na ko salela o étiquette moko ya mutu moko bo bakei po na ko salela peuple pour président de la République albeta ki sete na ngo bango nyosu bazali wana ayebisaki bino bobanga te étiquette politique na bango eza na tina te ye mutu akokumbela bango donc ezali cohabitation te ezali coalition donc FCC esangani na cash donc mutu azana likolo na bango ezali Félix Antoine Tshisekedi mutu akopesa bango mitindo donc bozana na bino tranquille bovanda na bino Robert ndenge azali wana eza stratégie bokomona makambo ekoleka pa Robert sikoyo il faut to vanda ka poto lobelaka ba makambo neti ke gouvernement ekosala ni poto pesa pe ba idée neti sikoyo to total na niveau il y a ministère à transport il faut to comme à niveau net na ba pays mususu ya ba mboka na biso to moni na ba Sénégal na ba pays mususu pe Afrique noire to ba ko to ke ba pays ya ba Maghreb to comme sikoyo na ba métro ba tram ba TGV yango wana parce que banzela tozomona banzela c'est bon parce que Kanamba salaki le côté Félix Antoine Tshisekedi président na biso azotonga banzela mais sikoyo na ba kota ba transport il faut to comme na ba métro ba tram ba TGV poto poussa na côté to ken ce qui total na côté culture il faut siko total neti a ngalelo na Belgique de tout le baku de parité France té parce que France est colonie na biso té Belgique est colonie na biso il faut siko ba tout ba yona ata président de la République na biso total to sala ba centre culturel place oyo ba congolais bazo kutana ba vandi ba yebi ke oyo ezali place na biso ata na ba centre culturel wana ba développer ba place moko ba centre sportif total ke ba jeux olympiques ezoya pour ba catcher bazali ba boxer bazana ba mboka na biso mais toye ba place nini ba koki ko vanda ba vandi bazali ko s'entraîner bazali ko bongsa ba jeux olympiques yango na ba idée auto ko pesa na gouvernement na biso na président na biso ezali ba idée auto ya ko fingaka ya ko loba buzoba soko moni ke yo leki mayele na président na biso kende ko pesa mayele kende ko pesa mayele o pesa ba conseiller mayele ba pesa président na République mais net congolais lingaka étranger na mutu muso mabe oyo azonyoko la biso mais mwana mboka akolinga te ya ona bomona ke soki mwana mboka mati likolo ba lingi ye akoya na se donc oyo azali wana azali ndeko na biso noko yaya donc azali neti biso donc mutu moko ta ko loba ke souci oyo Félix Antoine Tshisekedi azanango Kanamba ko zanango jamais parce que Kanamba za étranger Félix Antoine Tshisekedi azali ndeko na biso donc ezali likambo moko oyo
tokoki kolobela yango lisusu te nazali kolakisa bino parce que ba jeune na epsaki bino bomonaki na 5 minutes nazali kotiela bino extrait ya ba jeune oyo bavandi na kini bavandi na kini ba jeune neti ya bango basali nzembo mpona président de la République bazoloba keza jalo ezali jalelo te me boyoka bamaloba oyo batie na kati nazo propose bino extrait moko bolanda ba jeune oyo bazali na Kisasa ndenge basali nzembo mpona président de la République na biso et puis ba beti histoire ya mboka na biso. Nzambe merci opesi biso président Fati na Congo. Makanisi ya Fati eza malamu mpona peuple etambola malamu. Président Fati amonaka mosika ye, amonaka mosika yo kaka mosika ye, yo kaka mosika bana Congo sima ya Fati. Biso nyoso sima ya Fati to sala fiere bona Fati. La fière jeunesse pour l'unité Mando jeunesse de Téléma Likamba monene Boye Salamina Congo Mbala liboso Tomona président Akambi mboka na maboko ya Nzambe O bana Congo Toutina basi tozalaki kokufa lokola banyama Nzambe salie Bamama na pasi Baba pe na pasi Mbongo ezalite ya kofutela bana kelasi 5 minutes avec César Ngadi tout le monde est d'accord Tokomaki bafazere na balabala Moyibi tokomaki bakuluna Ba diaspora Topesi bino merci na bitumba bobundi Tango molai pona lokumu ya Congo Gouvernement Moya tosangana liboke moko pona venir ya Congo Jeannot Kabouya, les patriotes, l'espoir qui demain. Jeunesse Sengi. Na président Katumbi, na président Chapere, président Fayulu, Topesa Loboko, na Fatie, Azali Mwana Moko. Makila bana Congo, esopani mingi. Papa, banyokwa mingi. Ba mama banyokwa mingi bandeko ya basi baviola mingi elele Nzambe asali bikamwa stambusheti elele isipa elele Merci ba diaspora Bobolité pour na Congo. Donc bino mo na kasi go apprécier parce que batu mingi babengi bazoko lela babi non bana oyo baleli singa ba mama ba papa baleli na maloba ya bana oyo balobi na kati ya nzembo na kasi bo tcha bango maboko et puis biso to go tcha bango maboko parce que bazali bana moko donc bazala ki tokolo ba les enfants de la rue mais makambo basali ezali makambo ya kosakana te mais na lingi na lakisa bino image oyo po bomona ke président na biso to zu oyo azana boulot moko ya makasi bato bazokansa makambo esalama na 18 ans et aussi là na 7 mois c'est pas le cas bon nazoko lakisa bino botala bino moko ba soldat policier oyo aza mutu moko lelo soko net biso za na poto seli kamba biso nazo bengo mbila il faut banga otika makambo mais botala état de droit oyo biso tozali koluka na ndengi kanamba komisa niveau ndengi donc mutu civil azo banga lisusu militaire te bino moko na otila bino image botala bino moko bo juger que président na biso azali na musala ya makasi ya kosala pona ko changer mentalité na biso peuple congolais bino moko botala ba image. Il veut me rouler le couche à la maison. Il veut me rouler le couche à la maison. Ah, laissez mon compte. Momonia.
bino moko botena ba image civile a beti soda mbata donc amona tala image on a seka mais na hebité soki ndenge ni po bomona ke donc policier soldat babandé ko respecter parce que na era Kanambe tout était permis bozo mona bino moko ke civil ceux qui policier ata salaki mabe mais civil akoki kobeta jamais policier mbata donc yona nengeki na lakisa bino image po bo yeba ke président de la République na biso azali na musala ya makasi pona ko changer mentalité à peuple congolais pona ko sa état de droit na mboka na biso. Peuple congolais yangona nazali koloba peuple congolais to yebi eloko to lingité donc nazo tika yango te nazo betaka c'était peuple congolais to lelaki Kanamba longwa Kanambe rwandais Kanamba longwa nzambe ayokeli biso mawa bato bazomona ngone tiliseki bato balengai ko kufa donc Félix Antoine Tshisekedi a eu pouvoir sans bain de sang ndinka papa Tshisekedi personnel babandolo baketo kozwa pouvoir sans makila etanga et salemi congolais azali komona ngone tiliseki mutu oyo to zui wana azali mutu lokola biso azali congolais donc surtout azali na likambu lelo tokoki kosala combat oyo tobandaki kosala liboso te combat ya sikoyo ekomi ya baréclamation toyebisa président na biso na gouvernement oyo asika ke bato babanda kolia bien bato ba se faire soigner bien bato donc basoins médicaux ekoma bien donc yango wana tokoki koloba mais oyo kozala motema mabe na président oyo tozwi sika président sika a travaillé sans gouvernement président asali nanu mabe te et puis bato tout bakoti gouvernement ndenge na yebisaki bino ke l'exemple vient d'en haut. L'exemple vient d'en haut, donc Moutouakoui ko yibate tant que président Nabiso azali maboko pembe. Ceux qui batou babane ko se comporter mabe, ezali parce que Moutou azalaki na likolo azali ko yiba. Yo so lingo bongsa musala omoni ke ye aza ko yiba. Bako yo longolo pamba bakozwa mutu mususu oya muyibi batie na place yo ato oyaki na ba logique non et ko simba te yango no monaki ba ministre bazalaki wana na ba responsable politique bazali ko sala n'importe quoi mais nazoyi sabino boye ba makambo nazo ko lobake bato bazali wana na gouvernement boko mona ndengi musala ko sala parce que soko meki bako kanga yo ngana mona donc bomonaki Kalate Kanambe akendaki donc na gare centrale akoyi ko inaugurer ba wagon, il y a train sans locomotive. Donc aye Kanambe aye à côté na train azo kota na ba wagon azo tala ba kiti mais abeti ata tout. To yibini mosubo mona oye ko inaugurer net voiture o meki angote. Donc Kanambe po mona ka aye baki déjà que mukonji oyo ya ba train aye baki mutu a train a liembongo mais moya sale logote parce que yemo pas ali première fois quoi na mboka na biso ezali Kanambe bato tout bayiba neti Kanambe te donc Kanambe azala poursuivi na batu nyo surtout na bomona wana bokansa te ke sili bako poursuivre bango donc peuple congolais tozala calme totika ki pressé o tozali ko sala ke makambo e beba plus de 18 ans et bonga na 7 mois na 8 mois et ça peut pas se faire comme ça donc tozala calme totika pressé tokoma koloba makambo ezanga tina présent o ya yesu ko asali même pas un an président Oasié a seni même pas un an bomonique école bana et comme ofele ngana yokaki témoignage mo mama kala nga yebisinga mama moko bengi asala mwana na komana 12 ans à kota classe parce que mama wana zaka na mbongo te mwana wana à koti école primaire première primaire na âge à 12 ans vous vous rendez compte muto à koti première primaire na âge à 12 ans donc bino bato abosiko bozolinga bato na baza na pouvoir Mbaye na kanko ko lezalaka te maye zongi bazo se planète baza na mboka domonike na kanchachi batieli bango bandako bazo tonga ya ba officier te ya ba sous-officier ba likiliti na ba jidang donc bino bozo kansake donc Félix Antoine Tshisekedi azawana po asaka na obe bino boye makambo ko le Antoine Tshisekedi to lobite ke batu tout bazala pourrier ezali ba opposant bazali na ba critique mongo ndenge na ba constructive et pe sabiso ba ida bien mais ba critique abuzo ba ezali na tinate. Salut, bana partout dans le monde, bana monde entier, bana proche, bana partout. Donc désormais, Christelle Kakuta Laurent de la presse, la site internet Clébo Original. Mon boss César Ngadi, tout le monde est d'accord. Donc désormais, l'émission c'est Kanakata Cléboa, ma politicien, il y a ma musicien, il y a ma artiste et comédien, il y a ma moutounion sur Oazamalouban. Cette fois-ci, le roi de la presse de retour avec force Clébo Original. Nous avons serré ma ceinture. Oh, elle est comme ma foot avec César Ngadi, Clébo Original.
Donc, comme presque à la fin, il y a émission Lobaka. Je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires, comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire. Avant, on a bandakopé sa base, Bambo Tobobi, qui est 5 minutes et l'andaka base. 5 minutes et l'andaka base, Naïb Sarabino qui est président de la République, le sera comme président parce que l'andaki base. Tant que Genève, base et lobby, Boakissa à Boakissi. Donc, si avant na kota na masolo ya repé sa base, nazali vraiment tenir parce que nous avons à Bruxelles, petit nangai, donc il y a parlé, son abi petit nanga parlé, donc Jean-Paul Matadi, on a bien Matadi, mais c'est que ça a bien combo lukelanga Matadi, nga batu bakasanga naza Matadi, nga biba bon zamabe, donc yalinga mutu muso abenge Matadi, tenga na bien Matadi, donc Jean-Paul Matadi a fêté qui anniversaire na ye week-end on a na Bruxelles, donc na tenaki vraiment na lobelango na 5 minutes, donc Jean-Paul Matadi petit nangai, donc il y a parlé, il y a quartier, bon et joyeux anniversaire, donc on a quand même si vous allez dans la photo na Tchelibino, donc Jean-Paul Matadi na moi si na ye na madame na ye, donc Jean-Paul Matadi vient na yo, donc apesio ba bon et joyeux anniversaire, donc petit nanga on a vraiment, donc on a petit nanga, donc azola ranga so na ye na kata Bruxelles azola ranga hôtel ba 5 étoiles. Petit nanga Jean-Paul Matadi, donc grand frère il y a Bruno Matadi, donc petit nanga on a petit nanga parler parce que son na ye na Bruxelles kaka pas vieux nazola ko déjà place au monde nazolinga hôtel à 5 étoiles, donc petit nanga na tenai penza na pesa yo ba bon et joyeux anniversaire na kati ya émission il y a 5 minutes avec César Ngadi. Donc boyebi ke na komi siko na era ba dédicace na Sarabino ezali une marque de sympathie par rapport à bato yo balandanga boyebi ka ndenge na bandaka na ba dédicace nanga na honorable indéboulonnable Ziko Mayele, donc député honorable indéboulonnable Ziko Mayele, Bambo Tebele, surtout au Salarapo, na 5 minutes avec César Ngadi. Donc ce qui na longwe na Ziko Mayele, na zali kopé sa petit nanga, donc petit nanga otozala kanae, son na lamuki na bengue, na zali nae, petit nanga, kombo nae, binumbo yebike, Doudou Swami, Doudoulé, monsieur Swami Makobo, donc petit nanga, wana tozala kanae, vraiment, ba stratégie, nyo surtout tozala kanae, tozali nepe, awa nakati ya Bruxelles, donc petit nanga, Doudou Swami, Doudoulé, donc Mbote Ebele de la part il y a 5 minutes il y avait Nao César Ngadi. Donc parce que amitié a on a poto ezalale mususu mona ke amitié zate mais Doudoulé azana ba masane nga na mona bango babanda banda kala na grini, donc a na kata Bruxelles to yambami malamu na Lolo Munongo azali na biso a na kata Bruxelles, donc vraiment Lolo Munongo na yebi ke 5 minutes au ratarangote Mbote Ebele et puis fidélité no na kati il y a 5 minutes avec César Ngadi. Na keisiko na kati Hollande pour na repesa Doudoul, donc ba Mbote Ebele donc yazali molandi monene il y a 5 minutes à sala penza base kuna na kati ya Hollande. Donc nous sommes à Bruxelles pour nous repérer Mavemba en Porio, Mbote Ebele na Mavemba en Porio, Yepe Azali Molandi Monene il y a 5 minutes avec César Ngadi. Donc nous sommes à Bruxelles pour nous repérer Freddy Ndombo, Mbote Ebele, Bango Baza base il y a 5 minutes avec César Ngadi à Bruxelles. Donc pour nous qui ça vraiment epesingai passe na ma motema, donc vraiment il faut que linga mutu so gazali vivant, donc maître Dona na yokaki accident salaki, donc nazali na kati awa ya Belgique na romanquete na mona, donc na pesio ba bon rétablissement na yo maître Dona o tout le kaki, mais nzamba zali non parce que zali mwana na nzambe, donc maître Dona nazala na kata Bruxelles na romanquete ko mona yo. Donc pour na kosuki sa nazali ko pesa mbote na Fridolin Bokomo wana bazaba masa na to tanga na bango na die donné kumbi to zalaki na ye na Bruxelles ya witi ko zonga, donc die donné kumbi masananga, donc ya coupé depuis Diego Kao, donc die donné kumbi na bosanité José Kano na kati à Londres, José Kano ki kakamene, sans oublier masanangai Kaniki, Jean-Claude Kaniki, Nakati, il y a Anvers. Donc, pour nous ça n'a qu'à aux États-Unis d'Amérique, pour nous repérer ça, Alain Yeye, donc, Bambota Troya Zali, Masta, il y a Doudoulé Swami, donc, Bango Babanda, depuis Bomouana. Donc, sans oublier, staff, Nakati, à Tunisie, où il va vendre la 5 minutes avec César Ngadi. Merci à trop pour votre fidélité. Donc, c'est ainsi que s'achève ce 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver dans 24 heures pour un nouveau numéro. Je suis encore à Bruxelles. Donc la prochaine émission, ça se passera aussi à Bruxelles. Donc merci une fois de plus de votre fidélité. Nous allons nous retrouver, comme je dis tout à l'heure, dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. À très bientôt. C'est Pena TV et yena makambu ya sikali susu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA.
eza na kati. O parti BB, o CFAIO eza na kati ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye, o tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Même ma biso n'engo même biso wana 4K. Machine ma daka daka. Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.